Voilà. Dari. Vous vivez comme ça là déjà, signal. C'est un serviteur de Dieu. Serge Limoni asali nzambe na jeunesse na ye mobumbati lelo nzambe apermettre azwaye tozolela ye lokola mosali tozolela lokola mopagano te. Je sais qu'il est père de la famille epa bato aza papa aza yaya aza leki na moment oyo nalingi tobondela Yesu yo malamu
opesaki ngai bomoi ekozala se na seko Yesu yo malamu yopesaki ngai bomoi ekozala se na seko. Topesi nzambe merci po ye mutu apermettre moment oyo nalingi totombola mingongo na biso to remercier nzambe na circonstance oyo bible elobi et circonstance sokokomela biso topesa toujours nzambe merci nalingi topesa nzambe merci tomo mingongo na biso topamboli nzambe mpona liwa mpe na ndenge nzambe apermettre toya kotika ye na dernière des mers nzambe nalola topesi yo merci Seigneur nzambe oyo opesaki olongoli yango nzambe na mawa nzambe na nguya likolo ezali ya yo mabele ezali ya yo opesaki biso elembo yango papa ndenge limwe biso tosepeli te soki ezali ya yo otika ete kimia oyamba molimo ne malamu obomba yango malamu epai david azali epai basuccesseur bazali na kala obomba yo batela oza nzambe nzambe papa nalola mokeli na likolo na se yo oyo opesaka mpe ozwaka toye kotika mosali na yo paster Serge Libombi na dernière demeure na ye mais nous savons que notre dernière demeure pour la paster Serge c'est vie éternelle. Nous croyons à l'instant que tel que nous prions il est assis à la droite du Père avec Christ. Voilà pourquoi ce qu'on peut dire devant toi, je te dis seulement merci. Merci parce que Yom te permettre de se comment, Yom te permettre qu'à Botama, Yom te permettre qu'à Salé yo, Yom te permettre de l'autre à Kotika na dernière demeure. To tike na boko na Nzambe, kozonga na biso pe na boko na Yahweh. Tala libota na ye oetikali yo za Nzambe ya orphelin, tala bana obatikali Nzambe yo za papa na bango na kombo na Yesu Christ. Bomba bango na makito bombi bana ne na makila na yo to bombi libota ne na makila na yo eloko moko te ya voix maléfique ou ya famille eganga likolo bana na ye c'est la voix divine eganga likolo ya bana na ye na kombo na Yesu Christ to bonde libongo amen amen. Bien aimé papa bo kitsa bon bon bien on va pas papa s'il vous plaît au moins que le bas qui dernière parole la même chose à Loba ah ça va ça va bimomi mawete lelo nzamba kindio na famille oyo nyonso libota bakei ngai moto na kikai na bino oyebi paster Moïse Mwangeli okende na boboti ezali nzela na biso nyonso soko ezali liwa ya nzambe ezali ya tata ye moko parce que nzoto ye mokakelaki yango nyonso ezali ya ye soki ezali ya mokili donc okutana kuna ngai na soki wana iloba ngai asifa yango fleur na yo yango tosimbi mpo tokitisa yo Abe. Tá, isso é que não é GC. Isso tem que usar motor. E aí não ganha o landa ani. Dedo time. E que me deu muito bom.
Ndoto ndeni Ete lwepo kinagi.